tala botika buzoba bozala nango wana oyo ki botika buzoba bokola ba responsable nini yango bomoto moke na ba décembre tozala décembre totambula siko komi oh limbisanga azato lo banaka tete nga limbisa te nga pana nga nambula sika nambula kala zaka ndenge moko soto lo banaka tete ko lo bana tete na mbula ko lo na tina mbula na tina mbula wana kozala na te ko senga mabe na février oyo senga pardon na décembre na ko limbiso te nga rando to ke no ka bongo tito kufa surtout yo sina kokufa pena olinga ka ote bota baba mibali o bota baba basi o ofinga ngato bantonga binemi depuis mois de mars ou mois de février o lukanga to bongisa te o senga bolimbisite o benga te o benga batute lelo boto na décembre to ta janvier o yali yo limbisanga tendresse bobe luvunu apprendre à laisser dans nos limbisa tiemoko kuto contre na bakisi so ennemi so da quelqu'un que ennemi ya une année ba comme na 3 ans pour comme na boma relation soigner rancune mboka na ngande rancune ngarando si buzoba n'importe quoi.